Congo, par la musique congolaise. C'est ça, à travers la musique, on y voit une porte d'entrée. Après, bien sûr, tu t'intéresses aussi aux autres choses. Donc, à partir de la musique, il faut apprendre culture, ethnie, les 4 langues nationales, et puis bon, on découvrir richesse penza donc et ça la bilo à colia babilei et ça la penza richesse moko donc culturelle donc Congo et ça na richesse moko et bien papa na kati yote melo ko vraiment ils ont pesanga kanda mikolo yo donc on dirait que ba congolais belé ba bosana penza richesse na bango tozonga nango avant de bouger question na o photo changer place là on passer au bout de ça au tambola ba tout ba mission na style dans to bouger dans to tambola to changer ba endroit question yango oyo bato balandi na miko pasteur bobo bayuki yo ozo encourager ba parents ceux qui boza bayanzi bana la bino na poto bayeba kiyanzi so boza bambala bayeba kimbala boza baluba bayeba kiluba boza bambandi bayeba kimbandi boza baswahili boza batete la pizza bana bayaka bapende mais pourquoi vous les connaissez on a au pousser ba parents en Europe bana pe poto atanga l'anglais kitoko allemand kitoko français kitoko au salaté pour les gamins Claudine française mais yo ebisi bango ke ba parents na ndako boko tsaba na cours ya muramboko mais parce que papa ezalaka vraiment tellement nécessaire eza identité na yo eza racine est-ce que yo mona français moko boye akeso ko fanda na Chine soki wapi est-ce que abosa na monoko na jamais ba français nous surtout kotali na mokili mobimba barlo ba rappelle nous na bango donc eza identité moi na comprendre ndenge parents penza ndenge lobi oza muyanzi hein bon oboti bana ta même c'est vrai oye ofanda na poto bon ozo s'intégrer na culture na mboka ozo fanda c'est tout à fait normal ça c'est nécessaire mais moi na yo penza ata botami awa papa ata botami awa atikali kaka pe congolais donc azaka ka muyanzi bon même so kazu nationalité na mukanda mais il faut que na makila na ye donc kiyanzi bunga tege mais maintenant moi ba kam you know tampanzi ndinga balwa kiyanzi balwa tampanzi ndinga balwa kiyanzi balwa tampanzi ndinga balwa kiyanzi balwa tampanzi ndinga balwa papa pesa ngamungu tampanzi yango na kiyanzi par exemple bon bomuliki Claudine azobeta kiyanzi ko le quand même bandeko bali kotala biso mais avec micro te ezali kama kama eza pasi to lakisa bana ba famille mais yo na situation makamuna zolo ba donc omoni yangwana le problème les amboye moko bon to lobi kaka ba parents il faut balakisa bana na kiyanzi so kisaka so kimbandi so kinini mais siko problème ezali que ba parents bango moko ba yebite combien ba congolais bazalaka na poto ba yira lingala ou bien swahili ou bien bon moi langue nationale na bango mais sauf que tu vas autour pendant yo net yo za mutaba Équateur est-ce que vous na munoko na yo venda eza question kitoko penza kitoko bali kolanda biso est-ce que oyebi penza munoko mboko oyebi penza bozo micro alobaka néerlandais alobaka allemand alobaka anglais alobaka ba munoko mususu mais kodi na tuni est-ce que oyebi penza voilà munoko ya Congo question là bon répondre est-ce que micro yebi et sondage mais kasi yango na c'est pourquoi na lobiso ko yebi penza identité na yote omoni problème mingi eza ba parents ngana bana kutu baza ba victime eza bango ba bielo mote mais ba parents on dirait na éviter ce qui soni nini parce que bon alongwe mboka aye poto bon je comprends na alingi d'abord malaliso ntango zo ya linko s'intégrer c'est normal hein wana eza penza vraiment nzela ya kosala parce que soko ye ko fanda mboka mosusu faut ba mboka wana tout ça mais okoyoka soni ya identité na yo pona nini okoyoka soni la culture na yo pona nini donc omoni parce que souvent mingi o ba congolais ba yaka awa moko comme je te dis net c'est soko za mutakine bon so za mutakine oza identité chinois kaka ata soki ba parents na yo ba uti soki banunu soki wa mais oza chinois donc eza pe identité na ngo oza comprendre mais même ata oza chinois il faut ça la effort oyo ba racine na yo o s'intéresser penza na histoire ya famille na yo. Merci beaucoup Nancy trop kusa na totambola yo za mboka la neto kota bino tout ça na bois de la camp kitoko na fela na ngombi dengi na zo kisonga na linga pona na linga makelele te na linga pona donc esika moko bato bata ebele te donc nga na ngabo omoni soko za boye neti boye tala nzete
azoki tala nzete mwa nzete wana otali mpela bonga naza mpe mwana nzambe tala wana eza création ya nzambe nzambe oyo akela mpenza nzete wana sikoyo soki otali yango donc ezolobama ezolobama mais bon je sais que bato mosusu bakokanisa ke yango wana bakongole basekaka bamindele na balien na bango na banzete likama nzete yo komi Congo te plutôt bakolo nzete babiloko oyo biso tomata nzete biso tomata nzete ti likolo bina tosakaka banzete ya manga banzete ya nini biso tomata nzete mais justement c'est pour ça que eloko ezobilo boyaka bois de la cambre mais bomataka nzete te biso mpe tomataka na nzete mais tomataka nzete akokoka te te problème c'est pour ntango nazaki mpena mwana moke nazepela komata nzete somo mais justement lobi eloka bien na mboka mpe nzete ezali ya solo bozala banzete kutu koleka te soki mboka est compliqué non nabi na mboka donc na mboka Congo ozocomprendre banzete ezali donc banzete kutu koleka banzete awa ozocomprendre mais c'est pourquoi je comprends pas ntango ozaki na mboka ozokota zamba tala nani omoni soki village oke kosokola na mai na kati ya zamba mpenza mais sikoyo ozoya poto okomi konéglige biloko wana même kobaye yango c'est ça que eloko wana en tout cas papa peut-être yo koyede ngai na comprendre yango te ke bakongole bakendaka na banzete te mai te banzete la ville balinga parke te boli kolanda biso kotina na bike na Congo na bakini banzete yaki ebele baterrain football bapesa kosakanaki ebele mais tokoli depuis tokoma poto kumbata banda na bapark rien kende la park okendaka te la mai okomaka te okara na baimmeuble bandako eza mopasi merci beaucoup.